ya Gemidor TV toye lisusu liboso na bino ndenge kaka ezalaka ndenge boyebi musala vraiment o bobengela biso o bolingaka ntango nyonso bozala informé bozala pena na page yango mokolo lelo toye lisusu kopesa bino ba meilleur vœu bambote na bino ya bino humble serviteur Deo Nzinga liboso na bino nde tolobai kaka tozobima tozosala pe misala libanda pe na kati ya plateau na studio. Donc lelo tokutami pena na studio na zana ndeko déjà awa na plateau bozo mone déjà zali na koluka yemo ka se présenter na sur ba o ba yebi ba ope ba yebite ako se présenter enfin que boye ba ye lisusu malamu ndeka zala parce que musala bobengela biso ngoyo. Donc Gemidor TV musala kaka na musala yango tokoya vraiment bonjour mon frère. Bonjour. Bonne santé. Santé très bien. En tout cas to yambio na kombo na Yesu. Donc tokolinga vraiment lelo o se présenter pas bandeko après nde tokosoa to pesa pe thème o ezali sujet ya émission après to meka kokota pena na mubu o ezali ke likambo pena o to bengeli yo na émission na biso lelo. Alors Nara Seigneur déjà merci. Merci na invitation na yo. Et puis merci pe na bandeko oyo bako disposer tant na bango pour na kolanda émission oyo. Alors ngai kombo nanga na famille babenga kapajo mais bato nyonso bayebinga na kombo ya cool. Et puis menga moko na mi bengaka être divin parce que naza être divin yoza être divin bandeko pe bazotala biso bazaba être divin. Donc ezaka problème que kozala na conscience que ozali être divin. Merci en tout cas pour Tobo Sanate na Gemidor TV bandeko to yambara toujours tant tozaka na studio awa to yambara toujours ba inviter na biso na moi quelque chose à boire et ça la rappelle bien pour au moni ko lobeza énergie hein? Donc yango moni ko hésiter te o eza wana donc ko s'en servir na yo et ça pour na inviter na biso. Donc problème exact. Merci. Bon, alors oui, t'inquiète donc on va canayo les problèmes donc eza pour na studio. Alors bandeko mukola lelo toza na sujet oyo ezolanda vraiment o eza ke ba pasteur déjà si balekaki o balobaki pona sujet yango ezape na ba imam o mingi pe baleki déjà to tunaki bango question oyo parce que bana nzambe mingi bazaka na moi et ça la kapenza mobulu na ba itonga na makabo ebele donc yango to ngai to yeba tozwaki ba part na ba moine na le mutu na mutu apesa o ezali makamu aloba sujet yango apesa biso est-ce que ça vrai ou bien est-ce faux o tozo kenela lisolo o ezali o eleka na jardin d'Éden o etali Adam et Ève. Alors biso to chaki sujet kotala lokola ke est-ce que baliaki mbuma ou bien ndenge bandeko musu baloba ke non ezalaki acte sexuel et se posaki yango wana bayaki komona ke bakomaki mitakala bayaki kokoma na connaissance o ezalaki yango to Yesu yo étant que internaute étant que oyo sala kapé ba analyse yango to ye vraiment to bengisi yo pe yo posa la part na yo oloba en fait que bandeko ba yo kabiso. Alors merci. Alors avant que na banda intervention na ngai directement na Adam et Ève na mbuma ou acte sexuel mais na préféré na banda na création début à création et même ma bisoti na place wana comme ça batu ba comprendre un peu pourquoi nini na ngai en fait intervention na ngai place oyo il faut ezaler là. D'accord. Donc nous avons préféré au bandanayo vraiment na appropriation ndenge zali pour ramener biso na compréhension facile. Biso ana Gemidor TV en tout cas to zalaka humble na ndengwana loka yo lingo banda soki eza pour intérêt na biso pe tout yeba malamu pourquoi pas to boya yango yango to kopeso pena ni ndikisa o eza ke maloba kati na yo banda yango enfin que bandeko bazolanda biso ba comprendre encore plus davantage. Voilà. Alors il y a de cela moins de 300 millions d'années. Moins de 300 millions d'années, donc avant Jésus-Christ. Il n'y avait rien. Il y avait vide, néant. Alors, maintenant, quand il y a néant, il y avait déjà, au Babengi, conscience mère. Voilà. La source de tout ce qui est, de toute l'existence. Alors, conscience mère, Azalaki na ba idée ebele ezalaki na kati ya ba idée ebele. Alors ba idée wana ebele o ezalaki na kati ya conscience mère et salaki que esali fusion
fusion wana moto eyaki kosala que esali explosion il y a ba énergie. En fait il y avait beaucoup d'énergie. Alors na kati ya conscience mère. Alors tango esali fusion esali explosion. Explosion wana est créé ba dimension. Na kati ya ba dimension plusieurs dimensions. Na kati ya ba dimension wana esali ba plan ébélé. Chaque dimension eza na ba plan p ébélé. Donc, conscience mère, tant que ba conscience mère, ce qu'on peut définir en bien bande ba comprendre. Conscience mère est ani. Alors, na un mot est nzambe. Donc, na kati ya nzambe ezalaki déjà na ba idée ebele. En fait, ngaita on a olobé la création na lingi ko kota mosino na ngote mais na lingi na passé yango kaka un peu likolo pona kende na mama ya sujet na biso oyo ezali Adam et Ève. Voilà, donc na ko kota mingi te. Donc yango na lobi kaka que conscience mère oyo ezanzambe, la source divine de tout ce qui est, la lumière le plus élevée. Oui. L'unique azalaki na ba idée ebele kati na ye alors ba idée wana mutesalaki explosion na ba explosion wana e créé ba dimension ebele na ba dimension wana ebele chaque dimension ezana ba plan nango ebele alors sikoyo eyaki kosala que e créé ba galaxie tozana ba galaxie ebele na ba galaxie tozana ba planète ba système solaire tozoka la système solaire na biso ezana plus de 300 000 planètes. Alors, mais biso to lobela ba planète wana nyoso te to lobela oyo eza Gaïa. Gaïa ezali planète Terre. Alors planète Terre wana eza na niveau étant ezalaki créé, eza na niveau dimension 4. Zela no tokende bien parce que batu ba comprendre donc Gaïa ce qui yozo définir yango comme nango vraiment yo obenyango planète Terre pardon bandeko yango yo obengi Gaïa. Voilà. Donc comme nango yo normalement comme nango en fait planète Terre mais esprit wana eza na kati oyo e anima oyo e botaba ba oyo ba être nyonso eza ba na kati ya planète Terre yango eza Gaïa. Babenga kango Gaïa normalement. Alors Gaïa a salemaki na dimension 4. Eza na ba planète oyo salema na ba dimension 5 ba 7 ebele. Eza na ba dimension ebele nenka na lobi salaki ba dimension ebele. Voilà. Alors na kati ya Gaïa tango eyeki Gaïa ye salema na dimension 4. Alors epa na ye fo matériel ezala. Mais matériel na dimension 4 ezate. Donc ça veut dire Gaïa faut akita na dimension 3 parce que na dimension 3 eza dimension oyo ya matériel oyo ba bengi physique. Oyo nyoso tozo mona boye na misu oyo ya monde physique. Alors place wana nde ba être oyo yo nyonso parce que chaque planète ezana ba être nango. Alors ba être babandiko salema na kati ya Gaïa na ba forme ya matériel. Place wana toza lokola na ba terre, toza na mai, na ba zamba, ba biloko wana nyonso eza na kati ya dimension 4 oyo ya physique. Et puis na ba être wana ba mammifère pe bazali. Donc ba tout eza ba être vivant. Mabele eza être vivant, ba zamba eza ba être vivant, ba mai eza ba être vivant. Ba mammifère donc ba nyama ya ba sorte nyonso ba yeko salema. Et lo komoko tobo sanate que tango na Bible ba komi parce que na kolobela mingi Bible te mais toko kozwa mo ba référence ya ba mo ya mike na kati ya Bible. Ce qui Bible lobi un jour vaut combien vaut donc un jour ya nzambe na kati ya mokili eza lokola 1000 ans. Voilà. Alors évolution eza soki nzamba lobi a créé mokili na un jour asali eloko boy jour moko asali eloko boy donc ça veut dire ba 1000 ans. C'est vrai que évolution et salemi na ba millions d'années titoko mana ba époque oyoyo mutu akomi na conscience humaine eye ko salema donc ezalaki évolution moko ya molai. Alors tango sikoyo ba être wana ba ye ko zala ba na kati ya Gaïa babandi ko s'adapter na kati ya oyo babengi matière ya physique. Mais ba être mususu bazalaki na ba planète mususu ba être wana isengaki na bango que parce que pas na bango
physique exacte parce que na ba 5e ba 7e ba 9e dimension physique exacte mais na gaïa physique exacte alors balinga ki ba ya ko sala pe exploration ba ya ko tala makambo nini et le kaka na gaïa qu'est-ce que physique alors babandaki ko ya ko explorer gaïa tango baza ko ya bazo ko tala bazo ko zonga donc babando sala immigration moko ya ba être alors pour n'a pas explorer kitoko bah vraiment que qu'est-ce que l'état physique qu'est-ce que l'état solide babilo kona nyonso oyo ezana kati ya gaïa donc faut ba kota na matière alors babandaki koluka ba être oyo ba kozala na facilité ya ko s'intégrer na kati na bango na ba être wana nyonso oyo ba monaki na facilité ya kokota eza ba singe donc ba makako alors ba être wana ba kotaki na kati ya ba makako pona batala banzete batala ba mai ba biloko na nyonso mais être supérieur être oyo azana ba 7e dimension soki akiti na 3e dimension donc ça veut dire à perdre eloko mutu oyo auti na se a mati likolo a gagner eloko a gagner ba biloko ebele donc azu ba pouvoir eloko mo to bosana te na toute la création wana na souligné conscience mère est créé biloko mais biloko oyo est créé ezakaka conscience mère mais na diversité ya makambo na habité plus on a comprendre donc conscience mère a créé ba être a créé biloko mais biloko nyonso oyo eza création na ye donc créateur a sali ba création na ye eza kaka égal ya créateur donc en fait c'est ça création égale à créateur créateur est égal à création mais tant que comme une création eza na ba dimension ebele soki olongwe na dimension oyo ya moke o mati ça veut dire au commis plus conscient ya créateur soki oza na dimension ya likolo o kiti na se au commis moins conscient que créateur donc en fait c'est ça alors ba être wana ba kiti na dimension ya 3e dimension donc bah ça sous va perdre conscience na bango par rapport à conscience mère alors bah être wana ba koti na makako tant ba koti na makako ba bani kotala ba évolution mais ba série wana bazo sala toujours ba immigration parce que bazaki na capacité moko ya koya ba tali bazongi na bango ba tali mais na bantu oyo baza plus tant oza na nene kutu na koko lobelango donc curiosité bamusu curiosité tinda bango ba wumela na eloko wango alors ba être mususu ba wumela ki na kati ya ba singe ba lobi ba vanda na bango tango ba vandi ba perdre pouvoir na bango oyo ya ba 7e ba plusieurs na dimension supérieure ba komi na dimension inférieure alors ba faut ba banda ko évoluer ba yeba pe ba makambo wango eza ndengeni en fait en bref un peu na koko lobela création et salema bongo donc voilà merci min création et salema bongo alors tous continuer toujours na kokende tous ici na création ndongo lobi olinga o expliquer bien o ezaki création pour oya na histoire oza entre Adam et Ève donc ceux qui te kokende na volé on a siko komona ke histoire adamique sikoyo ezanene olongwe na procréation et salama kindengona komona oyo lobi ke nzambe tanga sali ba être wana nyoso tout ezaki tout semblable à lui-même donc ça présentait lui-même nzambe alors batu o batika ki ba planète ba yaki on a donc wana ezali ba divin oyo zo ba donc ezali lokola ba extraterrestre ba yaki po ba vivre sikoyo Gaïa oyo bengi Gaïa donc ba yaki po ba vivre nani me ba ninga ba s'adapter pe alors bango ba s'adapter ki mais ba bungisa ki o ezalaki ba pouvoir na bango alors sikoyo soko ko expliquer bandeko sikoyo na volé wana sikoyo et ça pour Adam na Ève sikoyo eza vrai que badiaki mbuma to ezalaki acte sexuel yango mutu emenaki bango na égarement voilà na lobaka moi eloko moko uti koloba alors ba être oyo baza libanda ya terre babenga bango ba extraterrestre juste parce que baza libanda extra libanda ya terre yana ba être mususu pe baza na kati ya terre babenga bango ba intraterrestre donc nako citer même ba kombo na bango mais sauf que kuna te moto eza important vraiment na journée voilà alors bref na lekimbala moko na tokomina place sikoyo ya Adam na Ève alors ba être oyo bakitaki
outi na ba planète mususu na ba dimension le plus élevé ba kiti na dimension 3 na C ba perdre conscience mère na bango ba komi na ba conscience oyo ba bengi sikoyo conscience humaine. Alors na kati ya conscience humaine ba bandi ko développer ba bandi ko sala ba découverte. Alors bango wana ba singe wana ba bandi ko kola ba bandi ko progresser ba komi batu yango wana place wana ba bengi ba kombo na bango ba australopithèque. Bos période oyo ba australopithèque bazala ba bengi yango période adamique. Donc période adamique na Bible ba bengi Adam. C'est vrai que Ève ba cité donc c'est peut-être une période par exemple évélique mais sauf que ezati. Tout ça na période adamique. Donc la Bible comme Adam. Alors période wana ya adamique oyo ngai na bengi ba australopithèque ba komaki ko luka évolution na bango ezalaki ndenge nini. Loi ya survie est commis. Na survie mutu faut alia, mutu a se défendre, mutu a vivre. Alors ko vivre na bango bazo vivre ndenge nini. Ba sere wana bazo ko vivre na cueillette donc faut ba lia ba fruits, faut ba sala ba pêche. Baluka ba kanga ba nyama faut ba lia pour ba vivre et puis ba tempé ba climat pe et bandako aider bangote. Alors ba peuple wana ba koma baza ba peuple nomade. Donc ceux qui place kolia et za sous-souté moyen ya survie et za sous wana te ba bandi ko déplacer. Alors place wana sikoyo to lobela to yeba sikoyo jardin d'Éden ezalaki wapi. Jardin d'Éden ezalaki wapi. Ce qui totali na histoire on a tout commis na ba moins 1 million d'années maintenant tango ba australopithèque ba komi jardin d'Éden ezalaki place oyo lokola ba australopithèque basalaki évolution na bango basalaki évolution na bango wapi na Afrique ce qui totali quartier Afrique et ça la boue. Alors bango ba bandaki basalaki na Afrique du Sud Tomati Botswana Mozambique, Zambie, Tanzanie, ba tokomi na ba Djibouti, ba Kenya, ba Éthiopie, désolé na aussi tango pena bien té mais eza à peu près nengwana. Toketi moi un peu likolo Éthiopie, Soudan, na koto yo Érythrée, toza pe na Djibouti. Donc parti wana nyonso ya Afrique. Donc ce qui to lobby que to luka jardin d'Éden. Donc jardin d'Éden ezalaki place wana. Parce que ba être wana ba salaki évolution na bango wana. Alors ba australopithèque ba s'évoluer, tant ba évoluer ba komi ba pithecanthrope ba tant ba komi mayele. Ba komi vraiment koyeba et découverte ya moto. Oui, l'âge des pierres taillées, l'âge des pierres polies, alors, tant que maïe, néandertal. Donc, et comme évolution, donc, viva na période wana. Donc, Adam na Ève, s'il faut bazala na Afrique na période wana. Donc, taki na bamakaku basali évolution. Donc, bref, na kolobela yango wana. Mais évolution wana, ils allaient karaper na Afrique parce que ils appellent na période mort babengi hyper Groenland. Oyo et banda na donc ba peuple wana pe baza na Groenland baza na Chine baza na Indonésie baza donc bango pe ba être wana ba kitape na ba makako parce que seul être oyo bazaki na facilité ya ko s'intégrer pour na basala découverte ya matière ya physique eza ba makako. Donc on a pe ba makako baza ba place wana ba kota ki na ba makako wana pour basala évolution. Donc voilà. Donc ce côté là bien kolobake Adam et Ève donc bazaki pona yo ezate ke nenge tout temps na Bible que Nzambe asalaki Adam asalaki Adam alors atrouvaki que Adam azalaki yemoko yango esengaki que non azwa Adam ala lycée pongi abimisa côte ya Adam aya ko sala Ève tango Ève tozolo ba selon histoire biblique ndenge Bible comment tango Ève a la muki pardon Adam a la muki amoni Ève yango ndenge totanga ke mikuwa nanga donc mais yo talisi biso ba ndenge ke ezalaki évolution ezalaki ya
tout ça donc aucun nango na paramètre mususu. Alors bandeko ba kolinga ba comprendre peu bien parce que yango comment na Bible donc eza lokola tozo kende yozo contester na yo o comment na Bible yo zana oyo kaka ya yo o façon yo kenango to kena l'âge de pierre taillé to kende bazaki ba homo sapiens ba comment on appelle encore Pithecanthropes donc ba biloko wana bandeko ebele peut-être ekobungisa bango ba ebité mais soki okoki kolimbola be ko expliquer bango malamu o ezali Adam et Ève ndenge biso to ba poto koma na mbuma poto koma na o ezaki histoire ya Seth donc ça ko expliquer wana bien ngana koloba bo Bible eza livre saint oyo natanga pe oyo nazana plus de respect nango donc na yete pour na contester Bible mais nazo sala analyse moko que nazui oyo eza ya préhistoire nazui évolution et puis nazui pe Bible makam oyo lobaki na sende yango na sali yango un peu ensemble alors eloko moko na lobaki phrase moko na lobaki que na Bible balobi un jour Yanzambe est égal à 1000 ans. Alors ça veut dire qu'on a simplifié que jour bo Yanzambe salaki maye, jour bo Yanzambe salaki boye, jour bo Yanzambe salaki et puis na 6e jour Nzamba sali moto. Donc c'est pas un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc ça veut dire il y a eu de millions d'années qui s'est passé. Donc la chose le bien il y a 1000 ans donc tout le ballon là 6000 ans. Mais na kati évolution balobeli millions d'années. Donc ça veut dire tant Nzamba sali moto, donc ça veut dire Nzambe azwa ki temps. Donc non, azwa ki tenté mais moto azwa ki temps pour na a évoluer. Donc conscience mère ezwa ki temps moko boye pour na et comme conscience humaine. Pour et ça là, donc évolution wana ezwa ki temps. Alors, na place il y a Adam et Ève. Donc, bazwaki tana bango yakoye baba fruit, yakoye baba nini parce que ce qui toye bien na Bible balobi Adam utapesa ki ba kombo ya ba nyama nyonso. Alors, pour nangai eza ba australopithèque ba néandertal pour muto komi mayele sikoyo. Ba pesa ba kombo ya ba nyama. Ce qui tolobi ke bazala kaka en Afrique. Ce que tu as, bakombo ya banyama oyo eza na Europe na mutapesaki. Soki eza kaka na Afrique, bakombo oyo eza na Asie, bana mutapesaki. Donc ba être wana tant bakitaki na Afrique. Ba mususu pe bakiti na ba mais na demi bakitaki na Afrique. Donc jardin ya on a dit jardin de Desi faut ezala na partie wana ya Afrique. Donc ba pesi bakombo ba o ba pesaki bakombo ya biloko oyo ya Afrique. Isaki ba oyo bazana Europe ba pesi ba kombo ya biloko ezaki na ba Europe so to lobi na ba fruit to yebi ke fraise ezaka na Afrique. Donc ça veut dire Adam akoko pesa pe kaka kombo te na fraise. Donc ça veut dire akenda kiti na Europe pour que no pesa kombo ya fraise après zongi sumba mbangu na Afrique. Non. Donc ba oyo bazalaki na Europe ba pesaki ba kombo ya biloko ezaki na Afrique na Europe ba oyo ya Afrique ba pesaki ba kombo na biloko ezaki ya Afrique. Mais to évolue sikoyo ti ba koma sikoyo na ndenge za ke balia kimbumwa tote si jamais mobupe na yani na biso ya mwana vraiment balia kimbumwa tote ti ba se retrouver bazani ndenge nini komaki ba ke bazani tout ça donc un problème place exact na biso to na jemdo to ni to bangwana. Alors Bible na lobi bien na ko contester Bible ke mais Bible eza ba livre moko ya bato ebele. Ce qui totali pe bien muto akoma jeunesse eza Moïse. Mais Moïse ba série wana lettre écouta déjà Moïse azalaki maimoto mayele mais makambo ebele ezalaki comment je peux dire donc faut pe ezala prouver na babilo komoko archéologique. Alors ngana kokende mingi côté kunate ngai na lobela Adam na Ève maintenant. Alors fruit soki baliaki fruit na lobby très bien ba être wana faut ba survivre pour na ko survivre ba ndako lia ba fruit donc ko pekisa bango ko lia fruit moko ya mote muto ekosala que likambo moko boy eya donc parce qu'il faut ba survivre donc problème il y a fruit ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, c'était pas ça parce que ba toi na faut ba vivre. Alors côté il y a sexe ba être wana tant ba yaki na kati ya matière
bayaki mwasi na mobali mena kolobela mwasi na mobali air moko boy mwasi na mobali bayaki na ba forme moko boy banyama déjà babandaki kobotana parce que soki que banyama bano botana te donc ça veut dire bisope tonga to koma na niveau moko to bano bota kobota te donc to bano uta kaka na ba planète moko to yé to koti na kati ya matière to sali expérience na biso to zongi mais soki que to yaki awa pona ko vivre pona ko sala découverte il y a expérience na kati ya gaïa donc ça veut dire évolution pe fo salema donc bato babandaki ko ya na kati ya bazaki déjà na nini moko ya ko procréer ya ngona lobby que ba être baza donc créateur asali ba création ba créature mais ba créature wana baza pe baza kaka ba créateur donc toute personne na mokilo aza créateur alors tant ozobota ozo créer donc toza na pouvoir oyo déjà ya ko créer donc ba pouvoir na biso oyo ya kibonzambe et longwa ki kaka parce que to kitaki ba dimension ya troisième dimension mais il y a na makambo mususu faut toujours etikala donc le rôle la kobota donc voilà donc eza ni fruit ni relation sexuelle mais qu'est-ce que ezalaki alors question de eza ni nyango elekaki voilà. Alors la Bible parce que dans le jardin de débat bien que la Bible ezali que l'arbre ozaki planté au milieu du jardin yango nzamba ba que arbre wana ba toucher yango te et puis to yesu sous plus loin la Bible comme on a que tango Satan ayaki ko séduire Ève tango séduire ye après selon séduction yango batebele ba kene nango pe ezalaki l'acte sexuel et se posaki mais tango ba bi que allié fruit et puis tango allié fruit après amona kango kitoko aye ko pesa Adam donc wana yango comment mina bile yango mokide yebi mais siko yo tango zolo ba batu peut-être bazo comprendre te luka o expliquer batu bien ba comprendre ce que zaki fluidité ezaki nini ce que zaki sexité et loko nini oyo vraiment ezala qui vraiment batu ba comprendre exactement alors il y en a ba omoni lelo ozui ba intervention ya moto moko na moko prochainement au lobby très bien que au kozwa bisonyo so sangisi biso na plateau voilà. Donc ça veut dire na bombi na no mo ba arme na nga oyoyo na ko attaquer oyo nazo bimisa un peu likolo voilà alors to lo baboy na lobby bien ezaki fruité parce que faut ba survivre donc faut balia ezaki acte sexualité pour ba yebaki déjà comment ko procréer mais qu'est-ce qu'il y a eu na Bible na lobby bien eza na ba code mosusu na kati ya Bible ba lobby bien eza fruit du bien et du mal. C'est ça le mot clé du bien et du mal. Alors nakati ya troisième dimension oyo eza gaïa oyo tozoko vivre nango eza na oyo babengi loi ya équilibre. Équilibre c'est quoi? Bien et le mal, noir blanc, riche pauvre. Eza ebele toko ko cité babengi yango namo moko babengi dualité. C'est ça terre et vivaka nango. Donc tant balobi fruit il y a bien et le mal donc eza mutu être oyo akiti na kati ya azo vivre na kati ya troisième dimension faut à vivre à surpasser oyo babengi dualité mutu oyo aza conscient être oyo alingi azo conscience na kati ya Gaïa na kati ya troisième dimension et ça être oyo a commis la capacité a commis la connaissance ya ko vivre au-dessus ya dualité si koyo moi fi index moko pona nini Jésus aya na kati ya planète terre aya na materia ya amour problème eza wana. Parce que pour mutu au surpasser dualité, pour mutu au surpasser le bien et le mal, il n'y a que un seul mot. Faut osalana amour. Donc le secret ya kozalana connaissance, oyo ko permettre yo o longwa na conscience humaine, o longwa ko vivre na troisième dimension, pour oyeba qu'est-ce que tu es, o koma conscient ya vie na yo, et ça amour. Donc voilà, c'est ça le secret à jardin dedans. C'est ça le secret. Yango wana makambo oyoyo batu
Donc le bien, le fruit du bien et du mal, c'est la dualité, l'équilibre. Donc moto, faut oser amour, oyo Jésus ayakinango. Imaginez, Bible est vaste. Mais Bible wana soko bobandi yango banda Genèse ti okomi na Apocalypse. Ezaka kana momoko ezoko résumé nyonso. C'est l'amour. Oui. L'amour inconditionnel. Alors c'est ça. Donc pour moto alongwa na dualité, de surpasser dualité wana pour okoma être conscient oyeba que ozalaki na ba dimension supérieure et que okiti na se pour ozonga na niveau likolo. Donc Jésus ayaki pona ko sauver humanité. Donc koya kolongola batu na dimension oyo ya se que ba peuple bakoma conscient batu oyo bazo vivre na kati ya planète Terre ya Gaïa bakoma conscient bazalana amour. Amour inconditionnel, yango muto ko permettre yo olongwa na dualité. Donc c'est ça. Donc c'est même pas l'acte sexuel, c'est même pas fruit, mais eza muto koma na connaissance ya ko surpasser la dualité. Et au coma et puis mot clé yango eza kaka amour. Donc on a sokisi wa. Mais eloko nini obiso tokoya parce que tolinga pa to eba bien parce que yo tango lobi dualité oui yo eza ko engager kaka ba propos na yo mais tant ko mona siko tozonga kana Bible mais nzambe tango bango balobaki nzamba tunaki bango question abi nani ayebisi bino ke boza nu après to kesu musika ko mona ke nzambe ayaki ko condamner ayaki ko lobana danke okolia na mutoki na yo donc okosala na passe okolia na mutoki na yo a condamner pe moi sabi ke mwasi akocha inamitié bezana makambe belé poto kende pona temps to koka ko tanga ngo après ayeko yebise ke mwasi okobota na pasi. Mais pourquoi kaka nzambe ko condamnation na soki ezaki nango problème de dualité nzambe ngo tika ko kwandisika dualité mais pourquoi nzambe ayaki na ba propos na ndenge Bible komi kati na bango oyebi tango yo ozoko ko vivre ozolata nzoto chair physique mabe nyonso oyo oyelaka bato oyebi eutanga wapi na posa nzoto ne biso nyonso toyebi yango eza posa nzoto moto oyo azoko vivre na physique mabe koyela ye moto nyonso azoko vivre na physique. Donc c'est ça nazolobela bien loi ya dualité. Donc tant que ozoko vivre na motu na yo oza consciente que oyo yoza parce que yo noza wana c'est pas nzoto ya yo yo oyo yoza wana eza kati na yo conscience oyo yo eza kati na yo le divin qui est en toi c'est toi mais c'est pas ce corps mais awa na kati ya Gaïa seule planète nazo bandela le seul planète na ba univers nyonso oyo physique ezali eza Gaïa. Donc yango mutu ezoko permettre tant ozoko vivre nwana faut vivre na passe ou souffrir pour na déjà qu'on réussir vie ça n'existait pas eza faux mot. On réussit pas sa vie. Nous sommes ici sur la planète Terre pour na kosa la expérience ya matière en physique mais tokoma ba esclave ya matière té à sachant que toza ba être divin toza divin eza katina biso. Donc ils ont des problèmes yangwana. Oh nzambe alobi que Adam et Ève bako souffrir o yakolia na motoki na yo non tant que oza na katia physique ozo vivre na physique oko subir pe ba biloko physique. Donc biloko physique c'est quoi? Déjà to zo boy Gaïa na yemoko yana ba intempérie yana makambo belé kutu na bosani kutu koloba ke na katia Gaïa ba énergie oyo ezali ke edaka Gaïa po na moto a évoluer ezaba toujours le soleil. Mais moi écoute na lobela ba côté wana ezate donc na préféré tous les cas. Donc mais na sûr ozui bato oyo bazolanda biso bazui ya bango réponse donc ndenge na lobi nzambe a créé ki ba dimension ebele donc conscience mère et ça là ki ba dimension ebele na kati ba dimension ebele wana ezana ba plan planète Terre eza oyo eza ya troisième dimension to vivaka na mental. C'est vrai que mental est la quatrième dimension mais ekiti sabiso na troisième dimension oyo eza ya physique pona okoma conscient kotisa bolingo pa na yo donc likambo ya nzete wana ezali la dualité donc mutu fo oyeba na ko vivre na équilibre
mais makomami oyo ekomami wana komona ke nzambe azotalisa bango kabi ke non yango ekomami na bila donc wana siko ezali nini donc ekomama kaka pamba ndenge eza nango nzambe te yango na lobi eza ba code bible eza livre 100 bato oyo bakomaki yango balingaki te nazala clair po ebetisa pe bato bamabakute livre ba bible oyo tozalaka nango na bandako na biso yango te eza vraie bible eza ba rolo oyo ba bomba na Vatican pourquoi ba bomba yango c'est parce que ce qui va vérité oyo bato ba yebi yango mutu nyonso kozala conscient j'ai oyo to joaka nango na planète terre ekobeta maso bien te po j'ai yango ezala bien faut moto yomoko osala découverte faut osala effort ya kokoma conscient alors bato wana soki ba bomba yango d'un côté ezaka ka bien pe parce que bakoko bimisa mo pe mais j'ai ekobeta maso bien te imaginez so biso nyonso toza ba conscient to vivre ndenge to sepela na sou bien te alors j'ai ekobeta ba bien te mais il y a ba peuple mususu na kati ya 7e dimension bazo vivre pe na banenge na bango na yaki awa pona kolobela ba extraterrestre te to lobela mingi planète terre donc yangwana to sukaka wana na boyo ki depuis ça merci beaucoup to suki wana bande ko comprendre parce que eza débat vraiment oyo kozala milulu ya kosakana te na ba pasteur ba imam to kokutana mutangu to kobongisa yango vraiment bien tozota na mois prochain to kobongisa ngo malamu na bato na nyoso to kosala plateau vraiment comme il faut to yamba bango ba pasteur ba kozala to débattre likambo openza mutu na muta pesa ba raison na ye o ezali akoki ko pesa ye pe alobi o ya ye lelo etanke internet ya moni akene na façon mususu ndenga lobi ya ke côté ba être divin côté makambo ebele mutu na mutu azoloba o ezali ya ye na yango en tout cas na yebi lisusu te soki okozana likamba ko bakisa à propos ya makambo oto uti ko sola awa parce que conclusion to kosala ngole lelo te bande ko foboyeba parce que conclusion za ke to ko benga bango nyonso tout place to ko conclure ngona ko telisa mutu nyonso tout o ya lobaki à partir de nande to ko yeba eza malamu to eza mabe pe to ko conclusion wana na yango to ebite ndeko soki to chiter na biso sikoyo soki to ko na biso na suka émission soko zaki suna eloko akoloba pona bandeko bazolanda biso mama Hortense oyoki déjà kirenga oyoki oya lobi et puis Lucia oyoki oya lobi bandeko balandi yo vraiment po bazali na posa balanda yo yango to ko yepa na suko tuna suko zali loba ko bakisa en fait que to chiter na biso pona ko conclure pona to silisa masolo oyo ngai nana lobela moi moke parce que tant au sujet o ezalaki tant mo pesa kinga ke na ko lobela boy nga na lingaki na nga ko ya ko lobela na sujet yango maintenant lobela plus 2020 pourquoi 2020 alors na uchi ko loba Gaïa ayaki na azaki na 4e dimension tant azalaki créé akiti na 3e dimension maintenant oyo babenga rango conscience collective eza ya biso nyonso oyo toza ba être oyo tozo ko vivre na kati ya Gaïa conscience collective na biso esali ke to aider Gaïa a mata na 5e dimension et comme mata ya 5e dimension ya Gaïa eza na partir de 2020 Gaïa a commis na 5e dimension alors vu que a commis na 5e dimension ba être nyonso oyo bazoko habiter Gaïa ba kolanda malembe parce que to umeli na kati ya dualité problème eza to umeli na kati ya dualité et salut que tellement batu ba umeli na kati ya dualité ko vivre na 3D donc faut ezwa moi tamoko boy pona to transcender to comme na 5e dimension donc to landa Gaïa parce que Gaïa ya ke déjà na 5e dimension donc biso etikali ko to landa biloko oyo ko sala ke to mona ke Gaïa a komina ana biso bato to komi ko vivre na 5D alors tous par exemple 3e guerre mondiale et kotika la ozala souti ce qui 3e guerre mondiale elingakizala na ba 2010 et 2016 2018 2019 net au continent 2020 ici 3e guerre mondiale et kozala ka souti ba événement oyo esalema na planète Terre oyo utukosalema ya mbangu oyo ezalaki pour permettre kaka et transcender et maintenant na 5e dimension mais ba peuple oyo biso ba habitant ya 3e ya kati ya Gaïa
biso pe vu que tozolingi to transcender to mata siko na 5e dimension tokokutana pe na babiloko ebelebele. Donc omona bamai ekozala na ba problème. C'est vrai que ça là déjà bato bakozala na ba problème ebelebele ekozala ya problème amokite me ya minene. Pona nini parce que faut to transcender na 5e dimension. Bana oyo bakobando botama na 2020. Si babandi bakobota ezakata chaque année. Voilà. Donc non, batu déjà baboti déjà. Différence c'est que ça makasi ya bana oyo il y a moins de 2020 na oyo il y a de 2020 style kolo. Bakozala na connaissance moko il y a automatique parce que bana on a babota na 5e dimension. Bazabana ya 5e dimension. Donc connaissance oyo biso tozana ngona oyo ya bango ekozala différent. Okomona babilo komoko boye mutu moko bo lokola ingénieur ya mutu moko mayela makasi. Mais okomona mwana ya moke akobetana na ye na niveau intellectuel. Batu bano kama même mwana oyo azui connaissance wapi. C'est clair parce que ye aye na 5e dimension. 3e dimension ekozala anéanti malembe. Donc tout ce qui est dans la nango ya koloba yango wana. Donc merci Daniel. Bandeko to comme na biso na suka émission na bino grandeur donc yango yo okaboyebi parce que si j'ai tozo kenango vraiment tozo bengisa pe yo pe ndeko place ozali soko moni kozana likambo pe ya koloba ya kobakisa pona sujet oyo ezali ke Adam et Ève exact vraiment réel ke badia ki mbumato ezalaki baleka na acte sexuel pardon ozape nzeleza ya kofunga ba numéro eza wana obengi o programmer jour oye o lobby pe oya yo yebi pona ko aider mokili pona ko aider ba peuple na biso en fait que bandeko nde ba beta te ba kota te ba comprendre eza maloba nzambe na yango to ko pesa susu ba mbote mingi na bandeko nyoso o ba vanda pena ko landa biso toke na Elimbizi na Paris to pesi ba mbote Jérôme Diamene ba mbote ebele en tout cas to bosanité Chesco le grand prêtre ba mbote na yo to bosanité ba neko o bazali vraiment par-ci par-là tozana bino de tout cœur en tout cas botika biso te bozana biso elongo bokoma vraiment bokoma ba commentaire bon pardon tozo senga bino bokoma yango eza force ata yo kofinga no kaka problème ezate nzamba kosunga biso kaka po yo soko meza kofinga peut-être na kati émission ndeko tindo pour changer merci mingi botika la bien to kutani mikolo koya na mbalasima ciao. Dans notre vie, nous avons parfois des choses qui nous sont données par la grâce de Dieu et non par nos mérites. Car nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Les gens du monde, ce qu'ils font fait sembler marcher, mais regardez comment la fin de cela peut être tragique. Mais pour les croyants, ça peut traîner pour pouvoir marcher, mais quand cela arrive, il n'y a pas de fin pour cela.
mais non un hypocrite. Son souhait n'est pas de vivre mal. Il veut être juste, mais parfois les péchés sont donc plus forts que lui. Alors qu'un vrai chrétien, ce n'est pas son effort. Il y a une espèce d'automatisme qui le fait vivre ainsi. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. Si tu es en lui et que tu veux quelque chose, n'hésite pas, car l'Éternel te soutiendra. Les prophètes disaient, je préfère voir un raté qu'un peureux se décourageant avant même d'essayer.